Donc tous les artistes baza na Angola loka bandeko mugondo baza mo ebele na ba ville loin ya Angola bazali baleki na biso Karine Kibilu omona tantine moko si la durée na bito soazong azalaki avant parce que film ba image musu to mona le mona biso mo artiste et comédienne il y a Chic Choc Lenge Karine Kibilu et mutaza filmé depuis bazaki na morgue wana tiba osala ba changement to za ba nouvelle à tout moment ipanaye mais ozomona ke tozo za na moyen pour expliquer mutu soki a tourner quand même ba ndeni ya ko répondre ko bango ba osala biso moi direct nde to so no boye auto so na ba ndeko baza na so la pena direct pena na bandeko ba na Angola na minute ba na réunion na bango ezali donc lobby il faut pas kutana na ambassadeur ya Angola artiste nyoso baza kuna ba na réunion basangani donc ba kutana ambassadeur kuna koyeba ndenge nini puis bango ba pesa biso montant moko boye ko permettre record et ya awa biso na bango to na bango même moral parce que biso jusqu'à maintenant tout ça les réunions moko te awa donc c'est quoi lobby ou lendemain réunion ko salama total ndenge nini to ko sala parce que zaki likamoko yebiso puisque au moment où tout ça na bandeko bazobe la 7e bagarre azana hôpital azana mbeto aza vraiment malade ezo senga toujours mongo et puis tozo landela toujours ndeko joli asaki accident libende kotaki azana hôpital ma epela pe azana nini na prison et puis donc tozo landela minito babi déjà mutu ke ya makala ouais naza déjà na nini awa tina osola na vandi ya batindeli ngai yo moko déjà ina makala eza problème ke eza famille prison eza pe mali prison ba mutakufaka te prison mutakufaka te ya kokende eza makambo ekomi l'état za l'état tokolandela yango tokosola yango atake na artiste ya mboka oyo epela azali aza icône aza image ya mboka oyo donc tokolandela kaka makambo na moment moko tokomi na makambo ebele mbala moko. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle au Burlanda Bisso, partout dans le monde, de Marco Bolingara Bisso, Bandeko, Bozo s'abonner, Bozo partager, Bozo liker, Bozo commenter. Et ça, là, vraiment plaisir, vraiment. Et tu vois, ça qui bino, ah, on a chaîne, Bisso, tu vas nous la bino. Bon, en fait, bon, mais ça, on a théâtre, musique, analyse, nous sommes la bino vraiment parce que oh yo, ils vraiment société. Merci beaucoup na bandeko sur bozaki scotcho branché bandeko bozo na biso partout dans le monde bozo zala na pona biso. Vraiment tomber la vidéo, s'abonner ou appuyer na cloche de notification au tindeli pe moninga et au sa biso plaisir. Toza na matanga to kufeli ndeko moko artiste mboka na biso Miraesa oyo azana ngambu ya Angola akufeli kuna na Angola et to kosenga pena bandeko sur la diaspora partout dans le monde bandeko bolingara biso bokatisa boya to sangana pona to lela ndeko na biso na kimia e boye la biso e bembe ndeko na biso to mona yango penza to rendre sur ba dernière demeure na e osala e bien vraiment merci beaucoup lelo to za na sandoa to e na sandoa to boye ko lokota mam na nzela to ye vraiment place oyo ndeko na biso bazo lela e ndeko na biso Miraesa na sandoa na Lubumbashi numéro 30 wa place bazo lela matanga ndeko na biso ezali to kitiwa na pona kozula bino image to relaxa bino ndenge bandeko bazo ya moi na visite to relaxa bino to kotamsa pe micro balader na bandeko bazawana pona bomona vraiment toza awa na place bazo lela ndeko na biso Miraesa bozo tozo kamo ba nungu akufi abeli boye vraiment to luka moko ya baninga na ye o bazalaki na ye oyo bayebani vraiment bien yenda kopesa biso vraiment ba détail ya ba détail oyo esengeli vraiment bandeko to yebi keton ba artiste bakufaka makambo bimaka ebele o akufeli boye po ndenge tozoyo kape akufi pona mobali babotoli mobali ba tension ba sucre makambo ebele ezobima mais yango te biso to ana ngo posa to ana posa ba yela biso ebima ndeko na biso Mirai to lela awa na kimia vraiment to kotambusa micro balader na bandeko puis boromona borolandela nyonso awa la bino matanga oyo vraiment ndenge nyonso koleka vraiment bokozala jamais décis bo continuer ko s'abonner merci pas derrière la caméra merci beaucoup à Masolaya Jeunesse notre coach merci à tout le monde bandeko bozo sepela na biso peto sepela na bino sokoza na salle ozana na sokozana Kimbondo entrée maman colonel salon lesa ezawana okuta maman lesa wa pepe basala barbie basuki ya bien wa pepe basala ba tresse ya propre sokoye wana maman lesa a osala o penza ndenge oyo lingi obima vraiment batu ba robosa na yo toza wana na Dieu merci maemba vraiment to tambusa micro balader na bandeko et puis on se retrouve tout juste après.
pété. Quand tu as une étoile, étoile tu as une étoile. Donc tu as une étoile. Bakoupe na biso yango ya WhatsApp to sangana batangola iso ezo beta mate ngabite funa bota courage bopola bo mais présent mon bout puis bozo bakaka kilo inane ya boy bon makaba mi reste ba singa ki mi reste na ça fait une semaine bon lobela moté pourquoi moi est-ce que makambo ebani mobali nenga mi mobali nini apala mirai na ngola o famille na ebe balingi tenga bi famille nini bosa la violence beaucoup dans l'hôpital beaucoup dans des konabino ça lobi okuna aya ko pesa biloko alibala mais en entendant bazaki esika moko yende muto longola mire na ndako azalaka na côté ya palanka amemi bisika mire a kufeli lelo na ndako na basali puis donc bazoki ne sikoma ba 3 ans na ndako wana yo muto futa ndako yende akipaka makambo nyonso ndi kwando mona mire ke siko na komela libala donc azalaki mobali na ye ezaka po apesa mbongo libala te mais bazaki esika moko. Donc voilà. Bon, bazo tchala miniature wana, ezayi wana amina ye. Oui, oh mon photo oui. Yes. Non, na mobali, oh lui mobali na ye. Non, bon, eloko wana lingi na épinglé bandeko. Na moni na fait na ba miniature ne botiaka. Botie tonton moko alati kepi ya pembe boina linette. Wana kombo na ye papa Carlos. Alati ekoti ya pembe na linette na moni botie ba miniature ke mobali yango yeyo te. Ye wana te. Muntu botier eza papa Carlos aza pasteur et puis bano ça fait théâtre yeyo oyo voilà au monde yewana voilà yewana asala pe théâtre mais mikolo na monde ondire makambo théâtre ngo atiki ami pese na makambo ya bonzambe trop donc ye asala théâtre aza pasteur oui aza congolais bakele bobi ka bakenda ko na Rwanda kala ba koma kuna aza tala likambo moko tena ndenge botie na metuna papa ya bato botika pe boba ko pekisi bato musu ba crise ya pamba papa ya bato penza responsable ko mamika ina na ba miniature na bino papa eza yete eza yete obache ba biyene mobomi mobali eza yete bolongola nini wana botie eza yete eza yete wana kombo na ye Carlos Masamba asala théâtre aza président ya troupe na ye kuna na Luanda. OK. Pourquoi botier na miniature eza yete? Eza yete. C'est bazo maîtriser photo ya mobali ya maman Mireille Diante ya wana. Peut-être baza na ngote, so baza na ngote batika vite bongo batika ko za mutu musu batia wana, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Mutu wana botia aza responsable, aza pasteur. Aza na famille na ye, aza na makambo nyonso ebele. Bokende ko tie bongo na nini bat bok pasteur ope aza la kaboy. Boko misa pasteur ba témoignage ya mabe. Crédibilité aussi là. Oui, mutu batie na miniature wana lati kepi ya pembe. Kombo na ye Carlos Masamba. Aza pasteur. Aza rappelle la troupe na Luanda. Ye wana mobala mérite. Bolongola ba miniature na bino. Voilà, les personnes qui ont été voilà, mais jusque là déjà pour établir mon groupe n'engage à la somme de conflit pour y couper que quand les accounts en Angola est-ce qu'il y a beaucoup de temps pour les cas en tout cas ici on est bien l'autre puisqu'on est bien l'autre pendant le bien notre message nazo lenga na we bandi na lenga dans les vides donc na yeko so adresse de lelo et pas ya doré de na yebishe to ke pona bandeko yeba te awa eza wapi ntango doré azui adresse de ko koma awa na matanga de pe na kuti bino boy na bina meka pe ko longola eloko na moyi na miniature eza yete wana za pasteur s'il te plaît bon longola mabiloko wana ami ya Mireille yete. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais tu as beaucoup de courage. Donc, tu as eu un programme. Voilà, on retourne. On a posé question à maman Étoile. Est-ce que depuis que vous avez quand même Amina na téléphone? Oui, tout solo là. Après si bino détails par rapport à qu'est-ce qui vraiment a emmené maman Mireille na Ndiwa. Tension na secret. Tension ça na secret. Oui. Mais au moins quand même ba vidéo ndeni bazo menacer tout ça là est-ce que oui na moni au moins après si aussi na moni nini est-ce que ba toucher était en sécurité quand même. Bon voilà ndé na nini exactement na ebika ke lobby na morgue ba menasaki moké et après ba maîtrisaki banda ya lobby ti lelo na moni eloko ezate po
moto bamenase asololaka te mpona solo na ye susu na to tosolo na ye aza na telefone na ye azosolola na ye bongo nene tolobi bokomaki bino misato la fille bokomaki bino misato bozali kosambela église moko confession moko dites-nous un peu est-ce que depuis makambo ebimi ozokaki ntango les gens ntango akobenga ye mpona kotuna ye aoyambanga te aoyamba aussi c'est ce que je voulais savoir nabengaki mpenza mais azoyambanga te voilà d'accord. Mamé, toi, s'il vous plaît, toi aussi, son avis, on sait que on a comédien pour bazar de partout dans le monde entier pour la loi ya on a dit sommet ici. Non, c'est ngani to lela kakati. To lela to sala auto salaka. Ce qui n'est mirai pe. Zamba sungi aye azongi awa na Kinshasa. Et kozala malamu mingi. Et kozala malamu mingi po bambongo ngope kolia ngope tolia kala mbiso ya malunga te na théâtre. Alors, le quoi c'est akufi boy. Azonga ta bakunda ye. Azonga bakunda ye ezata mo na suka et c'est bon. Kende nga kufi bongo bakundele kaka kuna donc na yebite. Le souci na bino makasi za pena ke foko. Souci ezali Korea po awande ba yebi mire quand même mire banda théâtre kala. Bacha pe nini na ende bachaka na victoire kuna ndenge bachaka na place des artistes quand même. Ko se bakundie kuna bakocha yete. Bakocha yete mire za mtu akala na yebi mire yete. Aza mtu akala. Ceux qui vraiment bakonzi pe bakotala bango baye balembaka biso te balemba biso te basunga biso lisusu corps ya mirai pe eya bakunde ye awa kame baposte pe bisika place des artistes wana ekotika ape souvenir asi akufi toza eloko koloba te ezala oyo nde ya bomi oyo ndebo ya bomi wana ezaka makambo ndenge ezalaka po na mbanda soki ya bomi mbanda ndenge bino bozolobela seke ezaka jour na ye po bambanda na mokilo baza ebele makasi. Voilà, tout cas, bon souvenir, nous avons gardé à Makassi, Nina Naomi Raïssa. Mireille, dès qu'il a quitté ça, à Wabatbazé, Bénin est totalement à Luanda. Ils ont commandé de maîtriser le col en Razat. Nous avons maîtriser Mireille le col en Razat. Mireille, c'est une matata. Alors, pour vendre la pembe, il faut y ébailler, pour y ébailler, pour vendre la manipuler. Maman est-elle estimation il y a coup il y a combien encore il y a Mireille à ce qu'on a non et il y a coup il fait zo senga mbongo zo senga pour la balle on la corne qu'on a ba yana ngo ce qui de l'homme conduit mo to mutu mo ka landi bino par hasard et quand on a besoin il y a besoin d'estimation combien de na yebite parce qu'il faut que nous ça ba réunion to lobby to na réunion et to yeba so yo za ndenge nini mais na yebika ke déjà ne to imaginera ka il faut to plus ou moins dans la 10 000 $10,000 hein? Oui faut ça na on na mesure de prudence car mais boy bi makune ya wa sur 10 000 on dirait moi moke kutika oui na yebina no exact pour na nika côté pour belo mo bozo ba ka pour la oui voilà. Merci beaucoup, vraiment ça fait très mal au monde à tout bon ces artistes monene ya mboka na biso a sepeli sa biso partout dans le monde bandiko bozo la biso o boza libanda ya mboka boyebi Raissa daki moto vraiment ba dire que c'est que ça soit à côté na scène azo ningisa pena place oza je crois ba aza pena ba idole ebele ba deko belé ba bimi ba landi pe kaka lokolo ya Raissa vraiment to me kanto ko tambusa micro ko solo na bandeko bazaki bandeko na to na vie Robert waza moko pe ya collègue na ya musala a to na farage place au batunde nyonso o bayebi mugondo bandeko nyonso bayebi kasavu place au bandeko ya ko tourner et pour ba Raissa et pour ba mugondo lopango yango des fois bandeko o bazali banda tant bon monde a déjà bozo se référer déjà dans lopango na biso o place bandeko ya ko répéter de temps en temps place bandeko ya ko sala ba tournage na éviter. Bonjour papa Robert. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Mes condoléances. Merci. Vraiment message nous ko lancer na baimboka bandeko botala biso partout dans le monde pour na likambo ekoleli bino ya brisque boyo ki sangwa maladie te mbala moko boyo ki kende kwa kufi boyo kolobani na bandeko bozo kaza otala biso. Merci pour la question. Ngai vraiment tant sango yaki. Donc ça qui nga vraiment pas si makasi na motema parce que tozaki ko solo la likambo ya bandeko na biso baza maladie. Ndeko c'était bagarre et puis ndeko joli. En même temps, la carne de parce que toi, là, un rendez-vous quelque part. À les nouvelles, il a vu que non, Raïssa a confié. Quelle nouvelle moroté que Raïssa va dire Kobela. Bon, moi, de ma part, je sais que Raïssa Zobela. Mais au moins, tant qu'on s'en va et dès que moi, non, Gabriel, on dirait santé pe banda ko déranger moi kala. C'était ça, Gabi. Ah, ya solo boy.
mais na nouvelle temps aussi eza que azali mutu asikre et puis tension emataki asali crise bake na hôpital akufi bon AVC ne naoki asali crise bake na hôpital akufi azali mutu asikre tension ederangeaki bilobi ya bato ezangaka te vie Robert na matanga ya Miraesa ba version ezobima toujours ebele Miraesa aza diabétique mais toyebi na malade wana te Miraesa akufi mpona mobali Miraesa ceci cela nayebi te par là yo oza moto ya Miraesa okoloba nini mpona bon maladie ezalaka toujours na baprincipe ezalaka toujours na barégime nango ndenge ezalaka o baconscience comme déjà na baétape wana eza bato ngelo bateke soki oza diabétique nde osala mosala te otambola te ozala na bato te donc azalaki na ye bien ntango aye kosala crise wana nde ememi ye na liwa mais lisolo oyo lobi ya mobali ngai na oyo toza na Kinshasa Miraesa ça fait longtemps bambula ebele ye na Ngola donc toza na baartiste oyo baza na Ngola lokola bandeko Mugondo baza mwa ebele na bavide loin ya Ngola bazali baleki na biso Karine Kibilu omona tantine moko s'il a doré naïve soit zong azalaki ava parce que film ba image misuto mona ndeko na biso moko artiste et comédienne il y a Chic Choc Loenge Karine Kibilu ni mtaza filmé depuis bazaki na morgue wana ti ba sala ba changement tozo ba nouvelle à tout moment ipana ye ne ozomona ke tozoza na mwa moyen ko expliquer mutu soki atuni quand même ne ba ndeni ya ko répondre pour bango ba osala biso moi direct là si bango bazali donc ouais depuis kin aboyebe Miraesa na maladie wana azara diabétique ou comment non non bon Miraesa toyebi na makambo ya ba diabétique te secrétaire toki en partie Angola mais na lisolo yo tsobeta ya mobali bon bango bayebi ba réalité wana mais muto pe kuna babeti lisolo aza leki na sopeka Kinshasa aza comédienne auti pe kozala pas longtemps azongi api aza pena pire petit ya Miraesa petit na ye bon na lisolo bango babeti yo nga moyen na banda ko commenter te parce que preuve nango est-ce que c'est solo parce que na mokili ba mutu muso asepelaka na yo peut-être akobeta pe solo na ndenge mabe tabu suma rankine mo boy to moni ma solo ezoleka ba lèvement eza bato muso azi ba ber na ba rankine batangi komone na rankine mais azane na makambo wana te yo eza ndenge makambo ezotambola donc kuna penza beaucoup plus tokozela moi ba réalité wana et pas bandeko na biso oyo baza kuna po ba roya mais au moins que tozo sola parce que téléphone là sur place c'est un peu différent tant ba roya parce que ba dernièrement sur les osalama depuis lobby déjà oui ndeto so no boye na to so na bandeko baza na so la pena direct pena na bandeko ba na Angola na minute ba na réunion na bango ezali donc lobby il faut ba kutana na ambassadeur ya Angola l'artiste nyoso baza kuna ba na réunion basangani donc ba kutana na ambassadeur pour na koyeba ndenge nini et puis bango ba pesa biso montant moko boye ko permettre corps et ya awa biso na bango toza na bango même moral parce que biso jusqu'à maintenant to sali réunion moko te awa donc je crois lobby ou lendemain réunion ko salama total ndenge nini to koki ko sala parce que zaki il kamoko ye biso puisque au moment où to sana bandeko bazobe la 7e bagarre à un hôpital à un médecin ça vraiment malade ils ont senga toujours mongo et puis tozo landela toujours ndeko joli à sa accident libende kotaki à un hôpital tous les kamsunde ko na biso maman ouais tu pas réseau c'est qui encore il y a pembe tu pas réseau on doit répéter pas réseau voilà donc et puis maman et puis la paix azana ni na prison et puis donc tous la on a minute babi déjà mutuke ya makala ouais naza déjà na nini awa tina osola na vandi ba tindelinga vidéo moko déjà azo kine makala et ça problème était et sa famille et prison ils appellent ma prison ba mutaku fakate prison mutaku fakate ya okende eza makambo ekomi l'état za l'état mais to kolandela ngo to kosola ngo attaque un artiste ya mboka oyo et puis lazali aza icône azali aza image ya mboka oyo donc to kolandela kaka makambo na moment moko to komi na makambo ebele mbala moko mais nzambe oyo atikaka bana na ye to atikaka bana na ye ba artiste te akobundela biso et ko leka bien et ko simba akobima libanda et puis akokuta pe corps ya ndeko na ye Miraesa babanda kala tozana ba image moni likambo oyo ngai detinga yo salanga passe na lisolo na betaka tout moment mama Miraesa ya première fois na tourner na ye ezaki facilité ya boya kingana tant casting un film et producteur na biso tiki mbokusu faina jouer na ye aboyi parce que yazaki mutu mo aza loba loba trop azaki mo show ya bandenge moko boye soko yebi ete ko kanse kwa ina yo ana problème na yo mais ana na problème na yo teza ndenge na ye
ayebisi Léandre abi ah Léandre ya mobile yango bochelinga na film nani mais mobile yango za Robert ayebisi Lule parce que Lule mtaza diriger film mais casting eza Lule était casting eza producteur Éthique Mbukus tozaki à l'époque na Pululu Chico Pululu que son âme repose en paix Pululu mtazwaka mwana biso ti na suka nango ba maîtriser nga ba Lule bandeko musuba Chico habite za maîtriser tika boye nene mais yo bika mutu mwa zo emilie yo aundima ndia zo boya yo et matisi yo pe moi mafuta mon boy mais après nango pas conseil normal tant to bandika na scène to beti pas en tout cas danger tant to continue na scène Miraï ça changer langage abi et wa mona chic show le ngé musala les musala obike na belo na koloba te to kota ina ambiance wana na Chico Pululu Chico ça mingi mingi wa mbanze mo affaire po Chico Pululu bana olinga faire makasi idole dans un mingi ko interpréter trop banze mo ya faire gola donc c'était ça et puis voilà tournage les cas bien et tomba ezara mon période ya Noël terrasse na à place tozali na Sando à place Matanga ezali et na nini na couloir où tozali à na terrasse style esala et na Lubumbashi parce que toi na forage non na Lubumbashi terrasse na ezaki wana biso to tournage ezaka na ba pause kuna na kasavu me kota pause alobi tokende na terrasse na ye tokende fêter à opesa biso à manger biso to sa nini to sombaka à boire en tout cas to memana biso na sototi na terrasse na ye ambiance ezaki to sololi na ye bien to longo wana totiki bandeko mususu biso ko tsena bangamba kitambo na bandeko Chico Pululu toke kitambo après nango to tomber le susu na film moya producteur qui a Similambo donc zaki film d'urgence zaki film penza oyo ba préparer que zaki Chico Pululu na Bebeto que son âme repose en paix Bebeto Chico baza soute batika biso muta dirija ki film wana zaki ve Johnny Tsakala et tomber na film ngo ngana dali dikambala toza bambanda moi c'est on nani Miraïsa dadi dikambala zaki mobala liboso abota na Miraïsa ngala zaki mobala mibale na bokolaka bana ya dadi dikambala na bana nga mais bazaki lopango mo ya famille donc à l'époque tozaki batebele vie de loin Janify Christian Petit Mama Epela vie azalaki na film ngo na nzonzi film ngo vie azalaki ndeko mope akufatika biso akufa pe na bangola papa Zamba imta joaki papa na bango Zamba kufa na ngola Bebeto bidi na film ngo Dadi Dikambala donc bandeko bazaki belé na film ngo nani sous 2 minutes azaka pe na film ngo Domaze donc ils ont film moko za une ambiance makasi mais na film on a presque batebele bakufa ya otangi oui na film wana na film ezaki lopango ya bana ezaki lopango ya bana na lopango ya bana ba mira yesa nde bazaki bana lopango yango na Jani azaki Mario Bebeto bazaki bakolo lopango nani sous vide le bazaki bakolo lopango et puis la bakolo lopango mais bakufi na film yango za et puis nani Pululu Bebeto Dadi Dikambala na Miraïsa na film wana Cheko c'est comme ça zalaka Cheko Cheko na film OT Cheko azala ba film Cheko film monsieur lopango pezaki ya Major Bisadi lopango na ba prince et na ba prince parce que il y a deux eza lopango ya bana na lopango ya Major Bisadi ezaka lopango parce que lopango ya bana eza ona beti tozaka na ba Miraïsa mais papa Robert pourquoi bino soki artiste mora kufi makambo ebimaka ezaka point bon artiste premièrement yeba ke mondo bokto komi nango lelo ya ba internet oyo beaucoup plus bino beaucoup luka ba bese mutana mutaka mo former so na nde na e ngana zanga nga je suis Robert Kaskito mais le quoi mentalité comment nga trop soda na zaka tout droit soko tenga mi nazongi si tout droit na otanga na mambo o bandiko ba oloba est-ce que na peut-être so comprendre nga eza masolo mususu e ko za peu vrai masolo mususu pe ko zala yango te neto za boto na quartier to na forage eza pena na mabele na veni na kati na lupango donc na kobeta lisolo mo lukuta te po bandeko baza nzinga nzinga za famille ono zo famille na ye donc na kobeta lisolo mabete na kobeta lisolo nga na yebi donc so na yebi te na otika na on obeta te c'est na nalo banini nde toza boye ko kantsate gende bino boza ba journaliste bolingani eza mutu musu asepela na yo te osala eloko te mais mutu musu abeta lisolo moko yango te o ya yoki kutu yango te mais o ya formé vrai lisolo ya yende komi ya bien yango nde kesa mais o ya yokaki eza lango yango te o comprendre nde tisoto yoki o ba mobali en tout cas nde tinga na ko iko déborder ya koloba langage te parce que nanya saki kuna ngano to yoki yango na lobi po biso to confirmer lisolo yango bien bande on a biso artiste
au bazal Angola baroya baroya parce que ba accompagner quand même corps bazali ba internet ba recevoir sur internet ça les kinanga bazé belé bazakuna baroya ba accompagner corps ba robete so moi li solo et au permettre que non to me ka sola o ça aussi makambo ya nouvelle non mais et programme nyoso to lo bango tango corps roya boroye bango ba programme ko pesa mande ah pour ka corps roya mais to ke bande ko musuba bande ko lela ba olela ke mobali na ye bande ko boya bat ba ko tala e bande ko ba yebi ke mira isa na mobali na ndako nde bazo avouer bon wana pena to yebi te po ngana zanga ngana ngola te mobali na ya ko boya pour nani na bandeko vous comprenez donc c'est ça oh biso pe tozoyo kaka ya ngwana ndeti ngai na olubango ndenge nini pona zanga ngana ngola te na Kinshasa na obeta masolo to vandaka ba temps ono to vivaka na ye na réalité oyo mwanda mama solo tozozwa et pe toza ko manyula ngelo ba teso ba betelenga lisolo ba monga na mona ngoza ya solo réalité non il faut to vérifier toujours parce que avant de ko na biso tozali na bambule bela tiki biso to ko beta masolo mo bete po to beta ka po to sepesa monoko na biso po to lo babatala yo so za na posa batba chao ka wana za yo ngana zolo ba parce que moi tamuke na vivaki na ye na zaki na ye na melaki na ye na liaki na ye na tournaki na ye na zaki grâce ya ko jouer na ye lokola pe moi sina mobali na rôle vraiment et puis na vandaki na ye na terrasse na ye na melaki mukomususu bona yo tale na terrasse o azate na maison ngabi ah o comme na maison na comité na maison na ye habillé ngabi eh madame wana mbongo abi na noko to luka kaka ngabi yo bongo na tumbole kutu ngabi yo mwana kasavo ya bino bolo baba na kitambo parce que chasse banda ngabi me wiki chasse pene banda kuna ngape na biyo za mwana bumbu abi ko banda ngabongo te nga kasavo o comprendre to sola na bambia swana po to banda tourner bumbu et kasavo beza ba réalité mso ndenge za la tamso yegolia tamso famille tamso futela tamso landa ki pe mutu tamso pe mobile Robert nangina poser question na ngaboye tuza bato maile to ça no ba analyse moko bato ba olanda biso de partout ba et ça là ba yo ka explication na monoko na moko ya koloba ke ba artiste et comédien soki likambo kwelika moko nzele fungami ya makambo ebele na ebite ezalaka et comment bon pourquoi makambo netini ne fungami na mekana ko comprendre na dossier ya mamepela awa ya parquet dossier mamepela oya nani ya na 7e bagarre malade to na dossier mamepela to na dossier ya accident to yeli suna dossier ya sango ya mira esa ya liwa pourquoi makambo fungama ka bon soki moko bandi ale to efungwami maman eloka liboso na robandela likamba liwa ndeti na part nanga na yebaka komanyola yango te parce que ezali mokano na Nzambe mutu na mutu azali na ngonga na ye pe azali na mikolo na ye Nzambe atiela ye ngala ko emanyola yango te liwa kaka te ba problème kana ba artiste et comédien bon non toche ba yango na natalisa yo le deux nde toza boye mutu na mutu aza na famille na ye mutu na mutu aza na commune na ye mutu na mutu aza na veni na ye mutu na mutu aza na famille na ye mutu na mutu aza pe na etamboli na ye ngala na kasavu bo iza veni ngana yaka tout moment sandoa farage aza ne grandi de kitambo comprendre so na koma awa na yebi iza grâce na bango ya bandeko réalité musu anga na yeba te bandeko baza bazaki na yeba mogondo ba belge ba Sephora bango nde bakolo parce que bango beaucoup plus ces groupes soit bala. Vous comprenez? Ndenga Chic Show lengeli ça dit kasavu ngambo wana. Donc na yebi réalité ya Chic Show parce que kasavu à tout moment na oya nemo peto kutana kasavu soit bala et relation pesara na Chic Show lengeli parce que humilié et tout ça. Mais puis Robert toka ki maman la biso mirae ça ndeko na biso moko akende ko sa na interview alobaki ya ko ya susu koyel sous Kinshasa te poison banga na batela e poison a banga batela e donc basala e mabe en fait yango boya ye aoya sute bon coacher la poison même nangola poison ba coacher la yo ko façon mtakani yo même osana mikili mais ninga lobaka koya Kinshasa te so aye na tango ndi est-ce qu'on attend ça yo zela na ngai na ko manyola muke na ko yeba na nga muke attaque un artiste tango ayoki banuzi moka bongo na kini awa ke ba poisson ba bilo moka bongo alobeli yango te ke okima mboka oyo mais alobeli na d'une manière que bo mitema na ngai ya la nanga bien la na otalisa yo yango na oloba noke nono ya pona nini ça dit yalo kwa aloba na ngai aloba na yo aloba na ye biso la poisson non biso ba etozawa biso le bimike poisson mo chama awa na bi Congo boye kende zonga boye mais yaza suna biso te tanga yoki amona ke to lingani te to za mitema mabe akwa bon na royal susu kuna na za na bino na ndenge ya ignorance te na sensi wana
c'est que naza nanga koto poto lingani te nga pe na koya be linga to tielanga poison na sens wana et déranger muto aza mutamabe na muto aza mutamabe na bonenga na manuel selonga po toza batu mutu no sota linga ka muno za sepela note yo katindenga na lo baba nyonso ba sepela nanga et Robert Ami Laxani et Robert Ami mon année yem tazalaka na ye oui na tamuke na zaki na ye na tamuke na melaki na ye na travail ki pe na ye c'est ça on a fait ça témoignage oh ngai na ye bi na za sur nango ça dit mutu no sota o sepela nanga o sepela nanga zali vous comprenez alors yebisanga motema mabe eza nango mutu soko zaka motema mabe oza motema mabe même là ba film na balabala na matanga abo comprendre biso mutu na mutu aza la façon na yo akoki kolela ndeko na biso mirai donc comprendre to zako lela wa ndeko pulula kufatika biso mais na ba film banda ko zwa ete mais na motema ndeko na ngai biso be miso mona ke mutakangeli ngakanda po benga na likamoko beza mutu na makolo te siko obenga nga na film mukolo nga na kokufa ndo changa na scénario na yo mais pendant que nazali yo kangeli ngakanda mais musana na biso zaka yango yo pesa muninga rôle na ye pesa ye apesa un plus makambo efongwama mais yo che mutema mabe so mukona kufa ndo obenga ngo pesa nga rôle po pesa témoignage eza mabe alors ba mitema mabe wana yango ezali yango moni ba makambo se koma ko bima ya makambo ba poison oyo oso comprendre tozo bi aka komi batela parce que nzambe ye mutayebi okoka no sala mabe mais nzamba boyi na ye batu musupe ba poison rata bango ba lelo to ka lisoleza ki masola vie de la poison vie de la envie lelo to comme makamba ba secret asa envie eza nzambe muta permettre que sala mabongo te engo bateka za parfait aza mabete aza ka malamu apena mabe aza malamu na mais nzambe aboyi habite mwana ngaza na ana posa na ye aza na musala ou fa sala fa servir c'est ça au bande ko bazali yango biso tozali toyebaka ko mitambola ko mibatela nga kota mamba batute vraiment ngai soki yo pona liwa ya maman na biso Mireille to souhaiter que eya na Kinshasa ko lancer message ni na ba diaspora malgré bino na bosali programme arrêté. Bon, ba diaspora batika biso te en tout cas bino poza pe réunir bo se réunir ndenge zalaka parce que bo sera toujours peka na biso botala makambo yo parce que déplacement ya corps isenga toujours ba moyen et pour moni bilo msuto koma roboya corps ndeko na biso mélodie voilà ba bilo msuto koma roboya soko lobi bo moni bango balelaka biso ba artiste to s'organisera kitoko na ba ndenge na biso to solo la rappel eki makambo eleki nango pe normal pour famille o eleki ba famille to botami nango yango to négligeaka te so moni nga na ye depuis l'habitant sango yaki nazalaki lelo na ye parce que na makambo biso to kutai nango famille o eleki munene makasi eza famille ya kotika te il faut to zala po likambo ezwaka ka moto ozolanda yango moni toujours tozali to solola parce que ba montant ese pesa mikuna pona ko recommander ke ba $6,000 montant déjà Angola et $6,000 mais Congo non te Congo na nuté ça dit bandeko baza kuna artiste po ekoma na Congo ayelonga Angola et na Congo $6,000 alors na minute yo artiste ya Angola kuna pe basangani toza ba na contact to solo tout moment ba vidéo bazotinda tozo solo là donc lobby baza na rendez-vous na ambassadeur ya Angola ba ko solo là biso pe na ngam na biso na Kinshasa artiste toko banda réunion toko solo là nini esengeli to sala comme d'habitude ndenge to salaka pona kolela ndeko na biso ndenge sengeli ndenge to mesana kolela take un artiste congolais. Voilà, merci beaucoup Papa Robert, merci pour le temps, merci na bande konyo so bozo kaza hotel la biso. Abonnez-vous massivement, commentez, likez, partagez avec Barbine Mongondi la capucine de la presse, vous ne serez jamais déçus parce que tout ça comme ça pour la receper Sabino to za matanga to tu okufila artiste moné na mboka na biso na ngambu ya Angola na kombo ya Mireille Miraesa ah to za na Farage place au bande konyo so ba ebi o place ba artiste ebele ba bande ko ya siège na bango pena bozo kande bande ko bazolo ba mais place bazolo la e pa ndeko na e penza atiki mona na moko ya mwasi et bezo pesa vraiment passi bandeko botala biso libanda ya mboka bo continuer ka kolanda biso awa vidéo au s'abonner ou appuyer na cloche de notification. Merci beaucoup à toi pour l'assistance. Dieu merci Maemba, merci beaucoup à Masola Jeunesse notre coach, merci à tout le monde. Vous à la scotch branché awa, vous à la jamais dessus. Merci beaucoup.